Kota na Info16 bokozwa information à solo. Tala Info16, botala Info16, botala Info16. Site Evan Omboka. Kosala ke soki mwasi apakoli yango. So mobali atali et attirer mobali et benda mobali place ya fani. Même mobali pe soki pe apakoli yango et tirer pe avant na place. Masolo yakina avec Rebecca Bilendo Pukuta la servadi to ebisaki bino que to komema bino na bakwa nyonso ya Kinshasa koyeba ba masolo ebeta mara na bakwa wana net awa toza na banunu to ekoluka ndeko moko boye ye moko awebisa biso soka za nani akopesa na kombo na epa ko ebisa biso soka za nani na sepelaka toujours ko c'est on a plutôt toujours koyeba ete boza penza na ba poste téléviseur na bino pona Rolanda www.info16.com bon mais ça na Rolanda biso na YouTube na biso botala la peine de koyo alors pesa kombo na ye et puis on expliquer biso ti na nini penza ko te ko lukaye wa Rebecca Kitina Aaron ba ko lukaye po na nini. Bonjour ndeko. Bonjour maman. Ti kanga na osimbe la nga au micro yo loba na yo kaka kombo nani? Kombo Gabriel. Gabriel, tomoni awa na banunu osala nini awa? Bon, musala nanga précisément eza musala bukoko abenga nga na kombo Gabriel etake guérisseur to sunganga bato batungisa mama maladie o ezora traitement te banda botama ezora bakisi mais ezora penda solution nango te nde siko biso bata bukoko tozala na pona ko aider bango pona ba maladie nyonso ekoki kozwa solution te na pharmacie na hôpital na ba centre po to pesa solution pona ngo. Ba maladie neti nini ya kozo ba maladie ezora solution te mais quand on kotangela biso ba maladie obino bobiki sarabat. Maladie neti cancer, estomac, tension, hernie, o evimba ya makasi wana neti mkongo pasi, ba rhumatisme o elengisa makolo, ba tampo, banduta donc eza ba maladie belé o to sungaka bato nango o bazwa bakisi belé partout par-ci par-là mais solution ezwa mate mais biso siko bata bukoko tozala wana mpona kosunga bango bazwa solution na makambo nyonso bazala. Ok, toza penza na o ezali terrain mesa na yo to sepela penza o banda ko expliquer biso kisi na rôle nango et puis na suka ba mituna mususu ko ya to ebite to moni ba kisi ezebele awa to pousa na penza libosa mesa wa voilà to pousa na penza wa leka penza o bando expliquer biso kisi par kisi bambembe o musala nango nini tongunzama musala bambembe oyo utilité nango eza pota nyonso mutu azokaka aki kozwa mbembe oyo utilité nango eza atumba yango ntango atumbi yango poussière nango ata zika bapota nyonso ke azwaka solution nango te atia bakisi ya pharmacie ya bahôpital ya médical wapi par-ci par-là azwa solution te akotumba mokokoli ya mbembe oyo ntango atumbi yango poussière nango akozwa tia yango na kopali moko ya bien azwi mafuta mbila moke baloli nango. Après 2 jours, après le premier jour, deuxième jour, après à mon solution, et bien d'abord ya pota, infection, l'eau à salité, nous c'est aussi pota pe atikali kimia pour la bela. On est pour la mukokoli à bambembe ou tout à l'bousoa. Qu'est-ce que c'est ça ni rapidité? Expliquez-moi. On est atanga aussi, et ça pour la on est atanga aussi. Ezatanga aussi ezapona mukongo eza déjà mélangé na bakisi belé na kati bakisi nini eza kati bakisi neti nzeta moringa nzeta mogomboro nzeta kitamata na poussière ya korodo basangisa nango eza mélangé pour soigner mukongo pona ba chauffeur bato avana ba moto ba nini ba yoka mukongo esala bango bien te c'est ça pona tanga aussi o ezaki hémorroïde ya komela tozana ba sortie belé o ya poussière ya komela na ti ba mela pendant 3 jours ala mukaka na tongo osatira nzoto bien te mukongo pasi pota libumu apetia koleza te rhumatisme o elengisa maboko na makulu esi sango nyonso o eza pona kobaka eza ya kobaka donc pona mosomba pota libumu ebima na se mutu muso ke na wesi akomi kosumba banye bazei banye makila et ça la bien te donc eza bien te surtout pona basi jamais le connaît ko sale po et ça la soni akoma mal à l'aise na ndinga vanda bando vanda bien te pozo soina se ti te kisi o yango oyo eza litungulu zamba matungulu eza des sorties o balambelaka mais oyo eza pona kotongola batuta kango après azui yango alongoli basalite abwaki oyo eza kolambela siko oyo ezalaka mpona kotongola mpona pota libumu ya kati.
Ndimungu basendi o utilité nango eza esisaka karida te mutu o abrosaka makila na mino ezo bimae aliaka misuni babilo ya makasi azokoka te zwa mungu basendi o tutango ezala makasi ya mbuma tango tuti yango ozwi poussière nango sangisi na mafuta mbila muke otie na mwa kopal na poko avolala otie na kati ya lidusu linu po soki négliger linu moko soki ezwi lidusu etiaka madusu nyonso mpe mino ekobeba okoka suki kolia biloko makasi te utilité nango yango wana oyo eza kisi ya bainfection basangisa yango eza des sortes oyo eza ya mbuma oyo eza ya poussière likwada na mbuma ya jaune ya rouge oyo tomoni oyo batutaka yango tuti osangisi na oyo bainfection nyonso règle mpona basi oyo basalaka neti bamonaka makila e bata ya règle sauté soki olingi ezonga normal ozwi oyo tuti yango osangisi na oyo otie na se ya sexe ya kimwasi na bino po ezongisa batano ya règle so règle par exemple 3 jours et sauter comme une semaine pour ezongisa yango normal oyo eza mpona malaria typhoïde diabète na appendicite eza kisi moko maitretaka bamaladi 4 maladi solution nango eza bamela yango na ti okodivise yango par 3 omeli yango na ti mpo ozwa solution na bamaladi ozoyoka appendicite ami typhoïde na malaria oyo eza kisi ya force mpona mibali mosusu omona abetaka mwasi neku moko alembi ebele ya basi baokima mibali na ndako pourkui akokaka susu te kosangisa na mwasi ne nzoto soki abeti ku moko ya deuxième coup il faut mwasi akarese ye mpo abanda siko akontinue sur deux coups mais normalement mobali normalement soki plan na yo mobali eza ya kotelema ntango obeti ya ku moko plan eza kotelema opemi moke okontinue deuxième coup mai ekoya facilement mpo obwaka deuxième coup mpo soki ozotika bongo mwasi azokontinue kokarese yo deuxième coup ekoya na pasi utilité nango yango kolemba noki yango nde etiaka faiblesse sexuelle oyo eza tumbako ya zolo mutu amesana kotia tumbako eza mpona rime grippe etozotungisa o swati omesana komela tumbako yango nde bamela yango ntina yango oyo eza faux de terre esangana na ngola eza na basi misusu omona bango pembe na kati ya mboka oyo bazalaka pembe te se normalement bapakola yango na pokwa mpo soki na place moko boye swati place mobali abengaki ye mpo azala mpe amona na kitoko makasi mais normalement azala ne pembe te yango babengaka faux de terre eza na moins cher. Bon, tokomi awa eza mpona bana basi misu bamela ba C4 mais C4 normalement côté mosusu evimbisaka côté mosusu ekondi mais biso awa totiaka yango etaki bafotokopie eza bafoto tosombaka mpo totia yango ya pamba totiaka yango etaki bafoto mais c'est normalement eloko topesa mutu asalela mpo etika libere na kati ya nzoto na ye eza eloko ya bukoko soki okei na bukoko bapesi yo biloko ya mindele yebaki eza kalma esimbaka te luka bapesi yo eloko ya malamu eloko yango ya malamu yango mpona mibali yango tobimisi oyo biso nyonso tozomona yango oyo eza ndenge moko na biloko oyo tokangi ya force oyo eza ndenge moko ekokana bapesa oyo ya franco te mpo ya mundele ezalaka boye akoma yango na bakombo yango eza na bakombo mais bukoko biso normalement original oyo etikala libere na kati ya nzoto no eyesaka nzoto ya mobali mulai mpe evimbisi yango ebengami eza kisi esangami na mafuta ya nzoi na mafuta nguma nde esali pati oyo tomoni oyo prix nango eza moins cher eza na 4000 francs mibale moko eza na 2000 francs oyo alingi kozwa biso aya na port matete na reba nunu otelemi wana place bapolisier bavanda kotali na likolo opusani wana atotuni bato bateka bamai bakoyebisa place okoki kozwa kisi ya normal oyo ekotikala mpona libela mpona nzoto ya kimobali nao swati nzoto ya kimwasi nao. Oyo eza bombo ya swafi eza bombo ya swafi oyo eza mpona mibali mpona force mwasi soki atafuni oyo epesaki swafi yango toye komona karton yango yango tomoni ndenge mwana mwasi oyo azomisimba ye moko mpo azalaki na mobali pembeni te yango esengaka so ozofi bango il faut ovanda na mobali pembeni soit na terrasse na bar wapi par-ci par-là mpo ntango osentiri basentiment na mobali aza pembeni akoyede yo mpo bokende bokokisa babesoin na ça va tomoni parfait oyo eza parfait attiration mwasi mobali soki apakoli yango eatiraka mibali solo nango so mwasi apakoli yango ekobenda mibali mpona mobali mpe soki apakoli yango ekobenda mpe mwasi utilité parfait oyo bongoni totie totomboli yango eza yango. Banani basalaka baparfum bato basala baparfum bon esalemaka banigérien basala yango mais soki ekomi na maboko na biso bato bukoko
tobakisa ba biloko na biso mususu oyo ki kosala ke soki mwasi apakoli yango so mobali atali ye et attirer mobali et benda mobali place ya fani même mobali pe soki pe apakoli yango et tirer pe avant na place. Bon, eza penza kindokite mais eza kindokite papa. Eza kindokite mais eza ndenge parfait nango eza eteka mapeka na bukoko. Eza ba parfait bukoko. Eza bon. Yango kombo nini? Aisha. OK. Bon, oh eza poudre. Eza poudre. Domination. Bon, eza domination. Mais domination na ndenge kindokite biso toza ba guérisseur. Biso so mutu aye na sala mutu mabe na sala kango te. Ngana edaka mutu to tretaka mbasu malade ya pese malade ya guaka malade ya nzoku oyo evimbisaka likolo to sungaka bato mais yo mutu soki oye po to sunga obwakela mutu maladi so to sala mutu mabe to sala kango te wana il faut luka ba fétiche banganga kisi c'est ça pour la utilité nango eza nini poudre papa kola ngo na maboko soit nelongi ebenda ka mo tiration ya mwasi so mwasi apakola yango ezo benda tiration mobali so mobali pe apakola yango ebenda ka tiration mwasi c'est ça c'est-à-dire mwasi o babenga kete pa mibali so rapakoli poudre po mwana mwasi mususu musu atambolaka mibali baderangeaka ye penza te azaka pe na posa mibali baderange mais azaka pe na chance yana te nde akoki utiliser poudre o tiita poudre yango wana eza na convénient moko te okopesa pe mutu te eza pe na sacrifice moko te mbongo no kaka nde esala makambo tobanda yango 500 000 fati likolo oyo eza pe poudre ya kosukola yango na mai eza ndenge moko mpo na bato oyo bazanga bachance eza mpo ede bango soki azobima ntango asukoli nango na mai topesaka nzete oyo tokataka yango ndambu atie na salo lemu azotambola na ye omona mobali moko akosepela na ye na nzela abengi ye mpe asolisi ye azwi mpe mobali bakomi kobima na ye papa eza kindoki te makambo oyo ozoloba wana ndenge nini mutu akozwa nzete atie na salo lemo epuis abima babenga ye babiloko oyo eza biloko ya nzambe asala ya zamba mais utilité nango na etake basiense tosala ba recherche désolé pardon limbisa place na ba recherche to sala na bosani koloba recherche mais alobi science ba recherche to sala eza nzete musu na zamba soki obeti yango meme nikolo ya nzoto biso ki mobali evimbisaka nzoto biso mobali nzete pe to sala kosa nango eza soki otiango na sala le makambo nyonso ozoloba ezalaka correct na mutu oyo ayokaka te na makambo ozoyebisa c'est ça. Oyo eza mogombolo eza nzete ya zamba eza bilo bukoko eza nzete ya zamba utilité nango eza babenga mogombolo ya liboso premier soin nango eza esukola bare mpona mwana mobali mai obetaka kumoko olembi deuxième coup ezoya mbangu te ezongisaka mai ya kimobali na kati ya nzoto basela yango nini batafunaka poso nango nzete nango ya kati babwakaka me mpona mindele bayiba mayele nango basali nango bakisi ya pharmacie oyo bozomona ezotekama oyo eza mungulu biso nyonso toyebi soki oniki yango ekomi poussière ekoma tumbako ya zolo en plus bamela yango na bashimboki na badiamba makambo ebele etaki nga mela diamba te babilo misusu te moyena bautilité na yango mosusu eza te bongo ozoteka yango pwani bon nazoteka yango mpo bazala batuna yango mingi bazala posa nango bademande etuna bamema yango tiaka yango mpo tosomba yango tosepela na yango c'est ça le problème na bande oteka yango te mais mpo bakomi osenga yango nde nakomi otia yango donc eza matiti ya diamba eza yango matiti ya zamba mais basepelaka nango mpo elongolaka solo eza tumbaku elongolaka solo bashimboki badiamba makambo ebele c'est ça. banzete wana kuna oyo eza nzete ya hernie soki ozwi yango otuti otokisi yango hernie ate vimba ndenge nini esisaka yango ça c'est utilité ya nzete omoni totie eza mpona bongo oyo eza bambongo ya kala bambongo ya kala ezalaka important mais batunaka yango mpe mais mutu soki asombi mbongo oyo utilité nango azoki osala yango nayebaka te mais batia yango tosomba yango c'est ça le problème bon mpona bamisusu nango bazongisa yango na bamashini mpo bafabrike nango bambongo makambo ebele bamisusu bautilize yango na ndenge ya makambo ebele ya molili ya nini bon mpo nanga vraiment moyen nayeba makambo eza te mpo nazala na kati ya makambo wana vraiment te. Kita mata tomoni wana ezali bon kita mata oyo eza mpona force ya kimobali mpona force ya kimobali ezongisa makasi ya kimobali eza mobali mosusu ozomona eza épuissant donc nzoto ne kimobali ezalaka mpenza force te soki abeti ku moko mpe alembi ebele ya mibali na koyebisa bango etake batelemi awa soki omesani kolia biloko ya zamba omesani biloko ya bukoko nzoto noki mobali ekozaka force
po kita mata o ya pamba nga ndenge naza awa so naza na posa nasangisa na mwana mwasi nzoto naki kotumisa nzoto te koluka biloko ebele na ozwa yango natie na kati ya bière esili so na meli ata bouteille moko na passe na mwasi rapport normal mwasi akotika kodéclare te eloko te c'est ça kita mata o eza pona nga ozosunga bandeko ya mibali mingi awa nazoyebisa bango mpo bayeba ke kopanzaka mayele te koluka biloko bilukaluka mpo ozwa force ya kimobali ata nzete oyo ekoyede il faut bamesanaka mingi kosala biloko ya bukoko koliaka banzete banini mpo esunga bango meme nga nde naza awa meme kisa force oyo nazoteka ya kovimbisa nzoto ya kimobali oyo nasalelaka yango te me eloko esalanga eza banzete yango etianga bopikiliki ya kimobali wana secret wana yo moko oyebi na moto amona yango topusana yango bon oyo eza kimbiolongo yango ekipaka te eza nzete mwasi mobali akoki kolia yango mpo esukola nzela masuba eza mutu mosusu asuba masuba jaune masuba rouge masuba neti ti eza normal te il faut komesanaka so omoni bamasuba nde bande kochange couleur il faut koliaka banzete oyo kimbiolongo mpo esukola barena bare ezonga normal mpo ozala osuba pembe mutu normal asuba masuba pembe so omoni ekomi bacouleur bachokola barouge bamakila eyade ya malade donc il faut luka solution kende soit na pharmacie soit na hôpital soit wapi mpo ozwa solution nango nzoto eza kimia yo ndeko mobali ndeko mwasi so nzoto neza bien te moya obima koluka mbongo ekozala te tomoni bamatiti ebele na nsima kuna bandana koexplike biso mpona bamatiti wana neti matiti oyo eza mpona mwasi oyo matrice ekangami ye abotaka te batokisaka yango bamela yango batokisa yango na masanga mbila ozwi masanga mbila otie na nzungu osukoli yango otie na kati otokisi yango otie na molangi oyo batekela 1 litre 2000 litre wana omela yango 3 jours na journée moko mbala moko na journée moko mbala moko okomona soki osalisa examen na hôpital soit na centre soit na hôpital ya munene okomona bayebiso matrice eza ya kofungwama sikoyo so bopase na mobali rapport ozwi zemi ata mobali mwasi oyo azwaka zemi te utilité ya matiti oyo kasa oyo eza mpona bongo babengi yango na kombo nini babengi yango mbunzi oyo eza nyonso na nsima awa eza kongo bololo bakasa nyonso eza na nsima kuna eza mpona malaria typhoïde diabète batokisaka yango na mai ya pamba couleur nango ebima neti ti ozwi otie na katikati ya verre omela yango pendant 3 jours oki meme ozwi triche otie na kati mesure oyo osalaki okokisa yango 3 jours c'est ça mpona bakasa oyo eza kasa mapela makasa oyo tozomona oyo aloe vera oyo asima bon oyo eza mpona bachance eza na mutu mosusu aluka mbongo banda ndenge tobandaki janvier ti toye okoma décembre atikali kose trouver na eloko moko te na maboko meme na banki meme na caisse meme na carte même carte ata 500 atikala kozwe kotie eloko te akozwa matiti oyo apakoli yango savon ntango asisi konika linuka na ye alandisi yango likolo so asopi mai na nzoto okomona ke ntango abimi na nzela ezala bamakambo mosusu par exemple bakokende place moko boye na baninga na ye baoluka bato batravaille azwi baninga nyonso batiki bango me ye azwi chance azwi mosala me mobali moko na nzela okosepela na ye abengi ya parti na kasa oyo voilà aloe vera tombola yango mpenza bon aloe vera oyo eza mpo esalisaka malade ya hernie estomac tension rhumatisme en plus peut c'est sa maladie à sikama même bibonyo se remet na sali peka soit wapi et ko sauver à partir à l'eau vera bazwa kango boy bande konyo so botelemi a bokotala ndenge basali na kango poto yeba s'il te plaît na zombeli nango ezali pona neti na maladie à sikama to banie maladie à sikama muto avimbi liboko soit musapi okozwa ngo gratter place evimbi bo ozi poswa litungulu awana na kasa matembele te bena na lakisi bino ndenge okoki kosela ngo mpona mutu aza na maladi evimbisi liboko okozwa poswa litungulu ya kati olongoli yango oyo litungulu eza balambelaka me traitaka maladi ya sikama na ndunda mobesu ozwi osangisi nango ndunda mobesu na litungulu oyo otumbi yango na moto elembi ekomi petepete ozwi kasa aloe vera oyo mpona maladi no ya sikama ograte likolo boye banzube oyo tango ebimisi neti mwa bamakila place ovimbi liboko après siko ozwi ndunda mobesu na matungulu na poso matungulu oyo tumbaki obandi kofina mai ya matungulu oyo ya mobesu na mai ya ndunda mobesu bamai yana ntango ekota na kati wana place makila ebimisaki yango nde kosala ke liboko no na ntongo ezala ekita ezala kimia
Oh ba utiliser ngo ka pona ko gratter. Pona ko gratter pona malade ya sikama. Siko pona malade ya tension estomac na rhumatisme. Okoki ko salabu. Yango to katibu. Ozu obimisibu. Bazei o nde tretaka estomac tension na rhumatisme o to bengi bazei eza bazei o ya kati o. Même mwana mwasi abimi makwanza manduta mapalata makodi ya mukusa na nzoto ekosunga okoki kotia na kati ya mafuta na so totai na babutiki eza ba mafuta ya aloe vera basali a partir na ba biloko o to négligaka ba biloko o te ba biloko bukoko eza tellement utilité makasi. Merci na baeba so balandi mission o to sepeli ko ya mabino nyonso eloko to koyebisa bino so boni bozwa biso yaka na poma tete so temina malembe nano na biloko nyonso tangeli biso awa bozwa kango précisément wapi papa ba biloko nyonso eutaka na zamba ya musika na mboka ba pigime kombo nango Equateur Mambengi côté ya Bandundu bino bokendaka ti kuna bon bisu etake bisu bato totekaka tokenda na niveau ya kenge eza bakomaka ngo journée moko so ozwi transport na liberté na bitabe tozwa transport 10 000 francs ok na niveau ya kenge il faut ça pendant une semaine po bato bakotaka na kati ya zamba bakende ozwela bino bakisi wana après baotekela bino na niveau ya kenge eza kote nakendaka mingi soki bakisi na nga éliminer ndenge nateka boye nazwaka transport na kenge nasali une semaine à partir de Kenge, bato babima nango kuna balungwi bandu balungwi Equateur Mambengi eza mboka bapigime zamba wana bakota kapamba te eza bato bayebi zamba wana ndi bakota après bamela biso kisi ezala kisi hémorroïde mukongo pasi rhumatisme bakisi nyonso toteka ya bukoko euta bazamba misika c'est ça le bakisi oyo boteka ko ezaka na dose te eza na inconvénient ni na nzoto mutu eza na inconvénient moko te yango esungaka na mutu nyonso oyo azwa solution ta somba bakisi par-ci par-là solution ezwama te yango biso toza na ye wana mpona kosunga bango en plus eza na dose nango eza buli moko kande tokangaka par exemple mutu mosusu azobela rhumatisme soit azobela mukongo pasi buli moko wana eza dose déjà totiaka deya badose nango eza parti ya buli moko wana topesaka mpe bajour akoki komela pendant une semaine soit akomela pendant 3 jours ça dépend maladi na mutu azobela malaria typhoïde nini nde topesaka dose nango eza buli moko nde tokanga wana ekoki bakisi oyo papa mekana koyebisa biso mutu asaleli neti tomoni yo eza kisi ya bachance wa sokoli yango kaka ya pamba epe abimi est-ce que ozwa déjà batémoignage ya bato oyo asaleli kisi ya bachance ozwa deja batémoignage bon témoignage ezala biso moko mpo tomekaka yango biloko nyonso ava totekela bato tobimisa yango liboso ya population biso moko no tomekaka yango tomoni ke esali yango nde sikoyo tobimisa yango mpo lelo otekeli mutu eloko atokosi ye eya na ntina te lobi sikoyo ntango akoya mpo apanza sango na ayebisa bato mosusu baya kosombela okisi ekozala mwa trop difficile mpo ye deja monana solution te sikoyo ebanda ndenge nini mpo abenga bato mosusu baya kosomba kisi non c'est ça le problème mpona nini bakisi na bino eza moins cher en plus boteka yango na bamilie boko eza kaka neti kaka bizarre tandis que mundele soit mutu azoteka kisi ya mundele azoteka yango na kati ya magasin et puis kisa mundele eza cher et tout baza ko espérer penda guérison normale bon tellement mundele aza étranger aye na Congo apona koluka mbongo aza na soif mbongo makasi etake biso bana Congo toyebi pasi ya mbongo ndenge ezalaka mundele aza na mate par exemple akoki tia eloko moko na $10 limite na akakolaka te pe okodicité te kaka nde mundele atie wana okopesa mbongo na voie normale mais biso etake ba congolais toyebi pasi ya mundele na biso congolais toluka mbongo na pasi yango mona totia bakisi na biso bukoko moins cher po mutu azwa capacité ya kosomba par exemple mutu aza na 500 oyebisi kisi 1000 francs 2000 francs akokoka kosomba yango te akoki kopesa promesse na oya lobi ma akoka te po eza tellement cher siko kisi ya pharmacie ya mundele ezaka nde calmant atiaka ngo cher ye aza na étranger lelo na lobi o alongwi akeye azongi na mboka na ye mais siko biso bacongolais etake tomesana na mboka na bango te tokofanda awa tango congolais aye po asomba eloko toza na capacité ya koyokelema etake biso bacongolais po biso ezala mbona pasi toyebi souffrance ya congolais ndenge eza c'est ça le problème ebele ya bato bazolanda yo mpenza baza mingi libanda mboka baza na poto Europe Asie Amérique bazolanda mpenza émission en direct ya chaîne na biso Info 16 baza mpenza na besoin mpe omeka nanu koyebisa bango na ndenga musika bango baza so balingi babika na maladi baa nango est-ce que bakotinda mpe bacommande na bango na Kenya bon problème ezate soki mutu yango aza na mutu malamu oyo akoki kosalela ba démarche na po azwele kisi awa
tokopesa ye kisi ça dépend na ndenge ya maladie oyo akoexplike biso ke mutu na ye aza na poto azobela maladie boye ça dépend ba maladie nde topesa kisi jamais mutu akoki koya ko atelemi boye liboso bakisi toza bakisi nyonso na mbala moko topesa ye tokopesa ça dépend maladie oyo ezotungisa mutu ne aza na poto c'est ça le problème. bosalaka ya kindoki to ezalaki normal eza kindoki te babengaka biso baguérisseur mutu alingi koboma mutu il faut que luka baféticheur. C'est ça les problèmes. Ok, tu reçois moi quelques témoignages penza wa na moni papa na biso a bien yena moi témoignage na ye. Tu reçois na nous et puis tu reçois awa. Papa bonjour. Bonjour maman. Yo biki na bakisi ya ndeko yo. Nga na biki eza témoignage dans pesa. Soki ezali lokuta na ngana pesa te. Nga na leka awa jour moboy na monaye azoteka kisa hémorroïde. Na pesa ke na beli hémorroïde na infection. Et dimnanga kutuna peni. Na pesa kesi ni na korozwa awa. Aibsinga te tala kisi oyo mais katia na pomade apesanga pomade jaune tia banda ko tia komela orobika ça fait déjà 1 mois na kiti na bis pona yo senga e merci da omeka ki yango penza nya saison ni normal mais tout est côté donc soki aki muta lokuta po yebisa ki ngai ke vie na tekaka awa soki eza lokuta yaka ko kangisa ngai yango pe lelo na ye na ekokuteka place on est merci donc eza ya solo on conseiller batu nini o bazara musika peut-être ba wana kindoki nga jamais na sombo bakisa boko comme OK dépenser 50 000 60 000 peut-être na hôpital na pharmacie moko boye pas somba kisi abika bon on conseiller bango to croya mingi na mundele te mundele azo détruire biso to croya mingi na bokoko na biso nde kibonzambe na biso batu babanga ngo babakisa kindoki eza kindoki te soko lingi kindoki et ça qui ndokite ça bokoko eza nature pena eza qui ndokite na zone intérêt te pour na graver ou non na za client je suis passager dans les kalangai na fait na commune Angile donc kitika pona témoigner na kitika pona témoigner. OK merci beaucoup te rejoindre quoi pas ko bonjour papa Bonjour maman. Yebisa biso yo témoignage ni zo garder na ezali bakisi ya ndeko Bon témoignage na ezali lokwa ndeko na nga wana lobaki hémorroïde nga pe hémorroïde tungisa nga makasi nga komona nga gelo badia na beta ballon esunga nga pena makasi par rapport na noke ko sa sima pa mpamba na vandela te po erno so vase donc erno so po mon hôtel ma coûte ezate donc netika na vandela po netika na za na WC mais na retrouver masa oyo na ko zo pena solution par rapport ba kisa pesa nga na ba pomane na ndoko tia na obaka en tout cas ça lenga pena moi guérison yango na pena na commissaire Nzambe azolo ba mamo za très profond. Il faut tous prendre la considération dans l'essence. Donc, merci beaucoup, merci. Tozongeline de Konabiswawa. Déjà de Bila, Totuna qui combote combo nani papa. Bon, combo na Gabriel Navana na Kinda numéro 25 AB. Ce que na Kinda wana maman na ngai combo na maman na nga combo ne tantine muniki ateka ba tomati ba loso ba biloko ebele so komi wana tuni to luka mwana Gabriel. Moi na papa Jérôme bakoyebisa en place na fandaka après ayekuti mutu nyonso akozana besoin ya kisi azwanga pona ndako lié place na fandaka eza yango eza kisi ya bukoko oyo esungaka batu etikali na kati ya nzoto pona libela eza pona calma te biso na mundele toza différent pona kisi ya bukoko epesaka solution ti mukolo mutu akufa mais est-ce que pona kisi ya mundele epesa ba calma oki komela ngo après une semaine au senti douleur ezongi malaria ezongi typhoïde ezongi soti mpota libumu ezongi c'est ça le problème ti na bomoni biso totelemi awa na bato ebele eza pona bongo. OK merci beaucoup merci plutôt na bandeko nyonso balandaka na www.info16.com bo s'abonner bo continuer ko s'abonner na chaîne YouTube na biso bo monyo ezalaki penza ba explication ya ndeko Gabriel na mesa na ye abakisi ya bokoko alobi eza nango kindoki te bo meka kaka bo meka bino bato bo croire te bo meka nanu bo benga na ebite soki aza na numéro ya contact so akopesa biso ndeko oza na numéro ya téléphone. Bon na minute on aza nango te mais à partir ya lundi na kopesa mama journaliste numéro pour apanzango partout place batu nyonso baza po téléphone eza na moi problème mais lundi so aye na kopesa numéro pour kabola na mutu nyonso
oyo akoki kotinda yango baplace. C'est bon, bandeko nyonso baza na besoin kozwa Gabriel, babenga na numéro na biso oyo ezali na se ya ba télévision na bino, na se ya ba oyo ezali ba laptop, partout nyonso bozo capter biso info 16. Bobenga, bopesa oyo ezali ba problème na bino, biso toroya soumettre na Gabriel et puis a souligner bien ndeko oza na poto bela ka maladi oyo meka bakisa mundela parti ya kune simbarate. Yaka benga kaka numéro na confier kaka mutu mona niveau akin awa. Aluki info 16, aluki Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi. Toko mema na messe ya Gabriel akokoma awa et puis akosola na ye moko ba problème na yo kozwa solution balobi kisa mundele eza calmant mais ya bokor ko eza calmant c'est pour toute la vie. Merci beaucoup na bandeko nyoso balandi biso na Gemoko info 16 tonton Mwinga mobali ya sérieux babi coordonnateur gentil Aaron Mwinga plutôt Aaron Lubamba la côté na famille Mwinga donc ça la ngwelote Aaron Lubamba la kina sima caméra maître Nelly Mwinga mama boboto babi frère Richard Madeka les siko zali en tout cas biso info 16 tozana biso kaka peto lela au fort na famille Pukuta momba Patricia le moni ba solution ba hémorroïde yango hein ba Timothée Pukuta mami Pukuta partout bozali ba solution maladie tungisara bino yango donc merci beaucoup na bino nyonso masolo ya kina royaka toujours na banda kuna bino mbala sima tokokutana voilà. Quand on a info 16 bokozwa information à solo. Botala info 16, Botala info 16, Botala info 16. Sit Ivan Omboka.